ASTV Média. Aimez, partagez et abonnez-vous. Bonjour, bonsoir, dans l'émission Dépêche. Dépêche ezali émission et la rabino ba actualité à temps réel. Na système kaka ya buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Dépêche et le kaka na chaîne na bino ya YouTube ASTV Média. Ceux qui n'ont s'abonné te s'abonner. Dépêche eza présenté nanga moko mishonoka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo. Na dépêche lelo toko parler sur visite ya mwana Museveni général Muhoozi. Toko meka ko analyser visite na ye ndenge ayaki na mboka na biso Congo démocratique bayambie avec ba honneur ebele. D'abord toko banda normalement mutulokola général Muhoozi chef d'état-major à Ouganda akokai kotia makolo na ye na mboka na biso te. Pourquoi? Parce que général Muhoozi mwana Museveni alobango ouvertement ye asoutenaka ba M23. Kagame aza idole na ye, en plus Kagame aza oncle na ye. Bobo sana teke général Muhoozi aza na affection makasi ya Kagame parce que Kagame a sauvé ye na mama na ye na tango ya libération ya Uganda. Seria ba guerre ya Uganda balingaka ba boma ye na mama na ye, mutu a sauvé bango ezali Kagame. Soki lelo aza na vie ye na mama na ye ezali Paul Kagame, mutu a sauvé bango. Est-ce que mutu ya ndenge wana koki ko trahir Paul Kagame? Na limite. En plus, tango tozoloba ke Rwanda zo agresser biso. Mais il faut tout le papier. Ouganda peut pas agresser biso. Ouganda peut pas agresser. Pas jusqu'à ce niveau. Na éviter ba dirigeant na biso ba melaka nini. Ba melaka diamba nini. Ba melaka whisky nini zododo nini. Pour nous autoriser un traître, un complice, un agresseur général Muhoozi atia ma colonne na territoire congolais avec ba honneur militaire. Mutu a bombaka affection na ye, soutien na ye na ba M23 te. Parce que makambu oyo eza kokende na balkanisation. Ba combattre a poto ba bundi trop po balkanisation esalama te, mais lokola combat pe lali nango na poto eza ko risquer mboka ezala balkanisé. Na makambu oyo peuple congolais fungola miso. Tala ne bayambi général Muhoozi avec ba honneur militaire. Alors, tango baza ko benga Kagame diable. Kagame diable. Mais neve na ye aza partenaire na ye fiable. Bayambi na bonheur. C'est que Kagame soit aza diable. Yazali fils ya diable. Général Muhoozi. Balobi ezali ba contrat basi ba signa ba epona ko traquer ba ADF. Mais ba ADF oyo ba bomi ba congolais ebele na est ya Congo. Ba ADF bazo travailler à connivence na Rwanda na M23. Na kati ya ba ministre ya Congo ezana ba ministre oyo baza ba collaborateur ba ADF, ba ministre congolais, ba député congolais. À l'occurrence, toi cité Moussa Nyamwisi, aza partenaire ya ADF. Pour Museveni aza parrain na ye. Mais Moussa Nyamwisi aza na gouvernement congolais. Moussa Nyamwisi azali mwana ya politique ya Museveni. Ba ADF basali ba atrocité na mboka na biso. Na momo biso il faut to benga na ba ADF. To benga na bango bazonga na Uganda. Bake na kobundisa Museveni kuna na Uganda. To benga na ba M23 bazonga ba Hutu bazonga. Bake na kobundisa Paul Kagame. Il s'agit biso pe to soutenir ba ADF, to soutenir bango. Congo pe va soutenir ba ADF. A soutenir pe ba Hutu contre Rwanda. Po bitumbo esila. Complicité ba
Congo bolimbisi complicité ba ADF eza même na kati ya ba ministère na biso ba député na biso. Comment biso tokende koluka solution na Uganda etanke Museveni mutu atia Paul Kagame na pouvoir. Museveni baza bandeko na Paul Kagame. Général Muhwezi nana loba malamu ya Congo te, toujours alobaka mabe ya Congo. Mais lelo biso ba Congolais toyambi avec honneur. Selon mes informations nazui na ba correspondant nango baza pe na état-major général. Balobi ke Chiwewe atosi kaka mibeko oyo wuti epai ye moko chef commandant suprême ya forces armées na ministre de défense intérieure. Donc Chiwewe a eu message ya commandant suprême ya forces armées akende kokutana na Muhwezi. Félix Tshisekedi mutu atindi akende kokutana na Muhwezi selon ba contrat ba signa neni na kotrake ba ADF. Yango lokola musala sodeza commandement militaire Chiwewe akoyi koboya te Chiwewe akei po batindi ekotinda na ba politique. Politiki ba politique nde batindi Chiwewe selon ba formation autozwi na état-major général. Alors Chiwewe lokola musala sodeza musala ya commandement akei. Siko elo oni président Félix azotia na kati ya Chiwewe to ba politique ya gouvernement na ye. Chiwewe déjà zoyeba ke muto na oke no kutana ne aza traître. Muto na oke no kutana ne ye muta soutena ba M23. Siko Chiwewe akosala be fort nini pa bunda. Po azomona déjà bino moko gouvernement boza faible. Bino moko gouvernement boza ko collaborer na batu oyo baza ko détruire biso baza ko boma biso. Ba Congolais soyi bozoyeba te Bunagana ba yebi histoire ya Bunagana. Mutu oyo asala ke Bunagana kweya eza général Muhwezi mwana Museveni parce que ba kotelaka kota Uganda yenda kotisi bango na Uganda na ba troupe na ye yenda yana bango yenda mutu abotolaka Bunagana général wana atikeli ba M23 yende muta facilita po Bunagana eza na accès ya Uganda yende muta facilita Bunagana eza la tombe soki lelo Bunagana esali 3 ans na maboko ya ba rebelle M23 ezali général Muhwezi esali pasi comment chef de commandant suprême ya forces armées président Félix Tshisekedi otinda Chiwewe akende kokutana na batu wana esali pasi na mawa biso mayele sili tozoyeba te toloba nini tozoloba mpona susi ya mboka teke ba patriote bao tobunda makambo na oloba bwe président Félix ntango ozalaki na pouvoir ozalaki même koafinga Kabila parce que yo baokanga yo te mpo ozalaki mwana ya Félix Tshisekedi. Makambo ozoloba bwe ozalaki koloba ngo ntango ozalaki na opposition mais comment okomi na pouvoir okomi na ko négocier na ba Rwandais na ba Ougandais tout ça comment ça yo muto critica Kagame partout tango ozalaki na opposition tozoyeba te tosala nini esali pasi bokende koyamba mutu oyo afingaka Congo mutu akwesa Bunagana mutu azali neve ya Kagame mutu oyo azali Kagame azali noko na ye nyonso idole na ye boyambie avec ba fanfare avec ba honneur. Mais selon mes formations tozwi moi to condamné Chiye ezate Chiye tosi kaka mibeko ya hiérarchie. Chiwe atosi kaka mibeko oyo uti na hiérarchie ye atosi. Après Chiwewe kokutana na général Muhwezi kuna place makutanaki akitaki na Nord Kivu ko mobiliser ba soda po basala offensif pona ko attaquer ba rebelle offensive ngo ba kosala ngo na ba sud africain na ba Malawi yango asaki moral na ba soda mais biso tokoloba boye sadaka kobunda na ete
parce que bao balandaka ngai na dépêche nasalaki interprétation ya président Ramaphosa ndenge alobaki ke bango bayaki offensive mais bamoni ke bitumba eza na solution te, il faut bakende na dialogue. Président Félix asolola na Kagame na ba M23. Général Ougandais pa alobaki yango, général Sud-Africain pe alobaki yango, ba émission wana ezali na ba site na biso. Na suka video oyo nakotia ba émission wana soko cliquer na suka video okomona émission ya Ramaphosa alobi bakobunda te, okomona pe émission ya général Ougandais na Sud-Africain balobi bakobunda te. Mais likambo kokamwa tomoni Chiwelo azosala moral que opération conjointe na SADC bako attaquer, mais pour nanga lokwa bako balobi bakobunda te. Et là que Sud-Afrique a commis déjà traître. Tangu bataillon nezo ke no bunda ko na bataillon Aiglon. Bataillon Aiglon oyo bazo tinde ke no bunda et longona ba Sud-Africain na ba Malawi. Et ko zasko tangu bazo ya pour ba Rwanda attaquer biso. Ba Sud-Africain ba robenga ba pesa ba position, après ba Sud-Africain ba répliquer, après ba bombi ba soda na biso. Nasi Bolanda. Bango balobi bako bunda te, mais général alobi ke ba Sud-Africain bako bunda na ba Malawi te longo na biso. Toboyi te. Soki ba komi na front bitumbe bandi, ba Sud-Africain bako sala repli. Mais na repli wana ba signaler Kagame ke position ba bataillon Aiglon ezabo. Malamoko Kagame bombardé bataillon surtout ekufi, bataillon surtout mitelengami. Alors, c'est le moment il fallait bataillon Aiglon et ça l'opération bango moko contre ba M23 et non contre SADC. SADC a le bien bundate, mais nazo comprendre te chiwa lobi bazo ça l'opération offensive. En tout cas, confusion na makamba guerre est na armée, na politique, président Félix, Jean-Pierre Bemba, Peter Kazadi, ministre intérieur, ministre affaires étrangères, confusion sur confusion na makamba guerre oyo. Basi d'Afrique ba bundate général Chiwe. Mais eloko moko lisu na reteni na discours à général Chiwe bolanda ngo bien. Eloko moko na reteni bolanda bien, général Chiwe MC ba soda ba reculer te. Ba soda ndenge toketo reculer te, c'est ka yebi ke ba soda soki moto leki ba rekilaka. Mais message yo eza message psychologique, général akoki ko utiliser yango te ko yebisa ba soda ba reculer te. Général, on a déjà démoralisé parce que ceux qui montent l'équipe, c'est que par reculer na bango déjà aux autres sango que ba reculer. Un général il faut le bande Mobutu azali koloba makila na biso pona ekolo, pona peuple, pona kimia. Malgré na tanga bazalo makila na biso pona mobutisme. Mais le lot toza na système parti étate yango to baka makila ya biso. Wana ezali serment ya basoda na tanga Mobutu. Makila na biso pona peuple, pona kimia, pona mboka. Vive les Zaïre, vive les Zaïre. Wana ezali na tanga ya Mobutu soda zoloba pona peuple ngo soda akena front makila na ye faut tanga pona peuple, pona kimia, pona mboka. Mobutu azaba na chaka maele na ngali ko na bino ba beret rouge botelemia. Na tsaka maele na ngala ba fatase, na tsaka maele na ngai na armée mobimba otozali nango tina boyo kaka oye koya eya eli kolobate armée discipline ezaliawa. Armée azali organisée, armée asiazu confiance ya peuple, peuple a fini te pas une armée pour la sécurité na e pour la kimia boboto bondeko ezala malamu tosala mosala otozali nango ya libération. Natanga Mobutu azako la révolution, mais natanga na biso libération ya mboka na biso. Général Golo va jamais ba soda to reculer te. Obepsi déjà moral ba soda, il fallait ba soda makila na biso pona mboka. Ya mwana ezo senga na armée biloko oyo atanga Mobutu il faut zonga. Maloba ba soda bazako koloba na ba parade eza maloba ezali ko motiver ba soda yango to kenda ba Tchad. Tolonga bituma na Tchad contre Kadhafi na ba bande d'Aouzou wana ba 312e bataillon ya Seta ba 313e bataillon ya Seta ba ke Tchad ba kenda ba Rwanda ba kenda bituma ebele na ba Togo na ba Maroc partout
312e bataillon oleli kolela na nani mponga na tanga na kanseta bakobenga ngo 312e bataillon oleli okolela na nani donc elakisi soki okoti na 312e bataillon oza soda okolela na nani soki balobi bitumba pas question de recul kuna eza makila ndefu etanga en plus de cela nakosukisa boye bitumba lelo eza su bitumba to te bitumba ekomi bitumba ya badrone badrone ezobeta babombe na momo bitumba toza nango na congo ezosenga badrone mpona kobombarde barebele na bacolline badrone nocturne oyo ya butu drone moko ezokute drone ankisi na Turquie drone moko ezokute ya sika nouveau modèle eza na 25 millions de dollars selon ba recherche na salaki na place batekaka ba drone moko ezokute 25 millions de dollars bauti koyiba 400 millions de dollars na Nicolas Kazadi aibi na Ngobila na Madou Djabi ma Guinéen Congolais baibi 400 millions na complicité batu mususu mais avec 400 millions bakoki kosomba 16 drones nouveau modèle ankisi oyo Burkina Faso auti kosomba oyo Tchad auti kosomba avec 400 millions volés bakoki conformer 20 bataillons parce que bataillon moko eza 3000 à 5000 hommes de troupes bakoki conformer 20 bataillons bitumbe changer faut bosomba ba drone et kenanu ba drone ekeye bombarder na ba colline après ba bataillon aigle koti et bandi ko raser na cesse to libérer tous les mboka na monopoliser parole tête tolanda ba vidéo chef des opérations ainsi que tous les généraux qui sont derrière vous. First of all, let me start by thanking you most sincerely for a very warm welcome. Nos pays ainsi que nos deux peuples ont été frères, ça fait des années et des années. Cette fraternité doit continuer jusqu'à la fin. Notre devoir consiste à assurer à cette population que nous sommes là pour instaurer la paix et permettre que leurs activités commerciales puissent aller de l'avant. Ainsi, voudrais-je remercier et féliciter les deux armées pour le travail combien louable ils ont, dans lesquels sont en train de mener les opérations conjointes contre cet ennemi commun qu'on appelle ADF. And without doubt, they have been severely weakened because of this operation. Operation Shuja is an example of Africans solving their problems. Thank you so much, and may God bless you too. Au terme de cette rencontre, le général Muhoozi a traversé la frontière de Kasindi-Lubiria pour son pays et le général Chiwewe a regagné Beni avant de s'envoler pour Lubumbashi. Arrivé lundi soir à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, le général d'armée Chiwewe Songesa Christian, chef d'état-major général de FARDC, a visité ce mardi 7 mai 2024 le militaire du 2e bataillon de la brigade Aiglon, cantonné au village Baya. Le militaire de cette brigade affecté à Goma pour combattre aux côtés des troupes des Sami DRC ont été appelés à la cohabitation harmonieuse avec les autres troupes de la SADC au cours d'une causerie morale tenue par le chef d'état-major général. Nayaki kaka pona kotala bino pe ko encourager bino nayebisaki bino ke unité na bino eza unité oyo eza stand-by parce que c'est l'unité qui va mener les opérations na Sami DRC donc SADC donc bokosala mosala ensemble na SADC. Alors raison pour laquelle à partir déjà ou soit lobby kuna et c'est déjà mouvement Ebanda. Est-ce que tu es connu? Donc, et c'est déjà, vous à l'après, nazo coordonné les lots déjà, de façon que lobby, ou soit lobby kuna, bon, on a déjà qu'on ça le mouvement, bon, qu'on a ça ensemble na SADC. J'insiste beaucoup plus sur la cohabitation. Tant que vous menez opération ensemble, vous cohabitez bien, bandeko wana, ba sud-africain bazali wana, ba tanzanien bazawana, ba
Malawi bazawana. Il ne faut pas bino boko mawana. Bomanda kosala makambo mosusu. Kobeta masasi pamba pamba te. Il faut qu'on se comporte. Denge ozo se comporter awa na discipline nyonso. Balobi zala awa zala wana. Le général Thio a également interpellé leur conscience sur l'usage abusif des réseaux sociaux pendant les opérations et leur a donné quelques conseils pour bien se comporter sur le terrain. Côté bokokende, kozwa mwasi ya mutute, bozala na motema ya aiglon, ya ba aigle. Batu oyo baza na vision ya likolo, ya loin. Kozonga simate, bandeko ya Sami DRC ya Sadek, bazo selabino. Le même conseil, le chef d'état-major général les a prodigués aux cadres affectés à cette unité. Pour rappel, le chef d'état-major général vient d'une mission de travail purement opérationnelle à la cité frontalière de Kasindi pour évaluer avec son homologue ougandais l'opération Souja. Merci mingi banyo so balandi dépêche lelo. Botsa ba commentaire bo partager. Soko aimé nan page na biso te aimé page na biso Astiv Media na saka ba analyse politique. Na pesa ba information à temps réel, na dépêche, actualité à temps réel. En plus de cela, na mbarape ba invité ya minene net na utuko ba tuambi papa Kabaidi Paul Kabaidi wa Kabaidi alobeli Lumumba Mobutu ndenge politique bandaka na Congo toko tiango samedi oyo alobi ndenge toko sisa guerre M23 alobi ndenge toko tia Kinbo Peto alobeli pe Félix Tshisekedi bokolandango apona lelo nasukisa toujours na losambo mikolo nazochaka nzembo o nasambelaki pona Congo nzamba oka losambo ya Congo nzamba asunga Congo nzembo wana nasalaki yango na époque ya musée Laurent Désiré Kabila tant tozaki na Barwande po bomonaki na banda makambo depuis musée ya ko soutenir mboka nanga na yesu koyemba nzembo moko Congo pasi eleki tokolandango kasi pona mutolandi ngai mission ka aspect spirituel bopeto na nzoto pena molimo na sengi kaka kimia ya Yesu ezala mabota mabino nzamba sunga yo soko za na problème zo tunso ya santé ya tension ya motema ya cancer ya diabète ya hernie ya barin je déclare la guérison au nom de Jésus. Loboko na nzambo ya puissance et que nous libérer o nyonso za maladie eza ko tungiso mutolandinga na kombo na Jésus. Saint-Esprit a consolé yo soko bungisi être cher na vie na yo pe Saint-Esprit a pesa solution na ba problème na yo ndeto kutani na ba dépêche ya sima tola na nzembo o ezali losambo pona Congo ngana bino bye bye. Yawe biso bana ya Congo tosala nini na mokili ya se omengo nyonso na mabele salema se na yo kasi biso bato yo pambola tokoma komona pasi Yawe biso bana ya Congo tosala nini na mokili ya se omengo nyonso na mabele salema se na yo kasi biso bato yo pambola tokoma komona pasi Colossiens 4:1 Nzambe tata sunga Kongo Nzambe tata kamba Kongo bokelaki Kongo na bomengo lokolelanga na ledela Nzambe tata sunga Kongo Nzambe tata kamba Kongo bokelaki Kongo na bomengo lokolelanga na ledela Peuple azali kolela Baseleki likola ba politicien ya moyibi Baseleki likola ba politicien ya kanyaka Baseleki likolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri minembwe kokende mikolo nyonso koyoka bayibi ba million na mboka banzela ezate yele sage Miami
Simple azali kolela. Active Média, aimez, partagez et abonnez-vous.